Shalom, shalom, shalom. Tozali awa nanda kwa toza famille. J'adviens. Tozali famille awa, toye awa. En tout cas, otomonaki na vidéo lobby eza ndengwana te. Donc biso tozali ba famille. Donc moi nazaki likolo. Et puis kamwa likamo sama mwana tutanaki ezate ko otomona video na ndenge zali nango ezara bakanda en tout cas yango ete tozo senga bolimbisi ba onyo so bamona ki video wana bazocha ba faux commentaire na video wana en tout cas to luka nini ke to pelisa moto te po ezate ke bomoni video ezaneti rando ezali kambo rando te donc eza famille a rando te oyo eza famille ya rando te eza famille ya kimia oyo mama na Jade mwana bomonaki lobi oyo bozomona bocha ba commentaire moko kede bo kande ezalaka nango ke place bato bazalaka kande ezalaka eza nango kande ezalaki mais oyo bomona video eza ndenge wana te eza teke bokomisa oneti rando moko boye bocha ba commentaire moko en tout cas tozosenga beskize en tout cas awa pour makambo eleka en tout cas beskize en tout cas naopesa noko ya mwana a confirmer Azali a confirmé. Bon, en tout cas, bandeko nyonso tout bandeko nyonso tout osengi beskize na biloko elekaki. C'était un simple problème. Moi na bazalaki na sena papa na ye. Ba mikolo bazalaki na likolo. Tango mwana erreur salamaki mwana ke papa la salineta la mwana kimi atutani na escalier après tango balolela ba para mama kiti sans kotuna et puis voilà ezaki na okanda lokola bazali na ba problème na ba mususu ezali no kanda et puis bozula onde bozula ngote en tout cas to sengi beskize bele bande konyo surtout bolimbisa na oeleki Alfred Azamoutabiloko wanate. C'est un garçon doux, docile et puis vraiment solo la kitoko. Bolimbi sabiso na nyoso elekaki awa bo balasima toko sala ngo susute. Ça va Alfred Yewana Zaliawa. Azali papa, aza papa, auto dans la famille, aza papa. Donc, tout de suite, explication, ma camunenge les gars qui lobby. Désolé, moi, on a fait à témoigner, bah, s'excuser donc. Bon, comme si on le colle à ma cambavi, désolé vraiment, bolim bisabiso. En tout cas, Kimia na yesu masia, na biso nyoso bozoyoka, na banda kuna biso. Merci. En tout cas, merci en tout cas, maman na moi na Zalia, donc Rose Wane. Donc c'est bon quoi. Donc c'est bon. Papa yeyo, papa Alfred yeyo. Donc ils la randoté. Pour tout le monde va commenter bozo chat, tout le monde va vivre comme beleza à la randoté. Donc ils ont problème ya famille. Et ça l'a mis déjà dans le des problème au moi gaffe moi ça l'a maki mais en tout cas to suis ma ramener sur bon mon ngote ko likambo ya grave be comme neti rando beaucoup mo va commenter moi en tout cas eza bongote oyo mama yeyo mama na mwana yeyo ya zalenda ko matamuke mais siko ça va donc ça va salut bijou mabwaka ça va eza bongo eza likambo grafté viens ya likambo grafté ye nga nazana mwana ye ope nazana ye boko mona nazana mwana ye yo donc eza eloko moko evai mais esili déjà famille eza famille biso to na kimia tango nyonso do mwana ye yo bomona azana rovimba te nyonso esilaki déjà donc pardon là dit pardon loba dit quelque chose ici dit ça arrivé. Déjà c'est fini, c'est pas de l'oba quelque chose. C'est fini. L'oba na tout anaki. Ouais. Na tout anaki. Dis en français. Je suis cogné. Ah, cogné, c'est bon. Dis pardon papa. Pardon tonton Alfred. Ouais. Pardon Bon. Shalom. Tozali awa nanda kwa toza famille. J'adviens.
tozali famille awa toye awa en tout cas otomonaki na vidéo lobby eza ndenge wana te donc biso tozali ba famille donc moi nazalaki likolo et puis kamwa likambo esama mwana tutanaki eza te ko otomona na vidéo wana ndenge ezali nango ezaka bakanda en tout cas yango ete tozosenga bolimbisi baoyo nyonso bamonaki vidéo wana bazotia bafaux commentaire na vidéo wana en tout cas toluka nini ke topelisa moto te mpo eza te ke bomoni vidéo eza neti rando eza likambo ya rando te donc oyo eza famille ya rando te oyo eza famille ya rando te eza famille ya kimia oyo mama na Jade mwana oyo bomonaki lobi oyo bozomona botia bacommentaire moko kede bokande ezalaka nango ke place bato bazalaka kande ezalaka eza nango kande ezalaki mais oyo bomona video eza ndenge wana te eza teke bokomisa neti rando moko boye botia bacommentaire moko en tout cas tozosenga beskize en tout cas awa mpona makambo eleka en tout cas beskize en tout cas naopesa noko ya mwana aconfirme azali awa aoconfirme bon en tout cas bandeko nyonso tu bandeko nyonso tu tosengi beskize na biloko elekaki c'était un simple problème mwana bazalaki na se na papa na ye bamikolo bazalaki na likolo ntango mwa erreur esalemaki mwana papa asali neti alandani mwana kimi atutani na escalier apres ntango banolela bapara mama kiti sans kotuna et puis voilà ezalaki nango kanda lokola bazalaki nomwa baproblème na bango mosusu ezalaki no kanda et puis bozwi yango ndenge bozwi yango te en tout cas tosengi beskize ebele bandeko nyonso tu bolimbisa na oyo eleki Alfred aza moto ya biloko wana te c'est un garçon doux docile et puis vraiment solola kitoko bolimbisa biso na nyonso elekaki awa bala nsima tokosala yango susu te ça va Alfred ye wana azali awa azali papa aza papa oyo toza na famille aza papa donc tozwi baexplication makambo ndenge elekaki lobi désolé mwana mpe atémoigné basexcuse donc bokomisi yango lokola makambo ya vie désolé vraiment bolimbisa biso en tout cas kimia na yesu masiya na biso nyonso bozoyoka na bandako na bino merci. En tout cas, merci en tout cas. Maman na mwana azali awa donc Rose wane Sogini donc c'est bon quoi. Donc c'est bon. Papa yeyo, papa Alfred yeyo. Donc ils la rando te. Pour tout le monde va commenter bozo chat, tout le monde va vivre comme beleza à la rando te. Donc ils ont problème ya famille. Et ça l'a mis déjà dans le des problème au moi gaffe moi ça l'a maki mais en tout cas to suis ma revenir sur bon mon ngote ko likambo ya grave be comme neti rando beaucoup mo va commenter moi en tout cas eza bongote oyo mama yeyo mama na mwana yeyo ya zalenda ko matamuke mais siko ça va donc ça va Salut bijou ma boaka ça va eza bongo eza likambo ya grave te viens ya likambo ya grave te ye nga naza na mwana ye yo mpe naza na ye bokomona naza na mwana ye yo donc eza eloko moko evai mais esili déjà famille eza famille biso toa na kimia ntango nyonso do mwana ye yo bomoni aza na kovimba te nyonso esilaki déjà donc pardon il a déjà dit pardon loba dit quelque chose ici dit c'est arrivé. Déjà c'est fini, c'est pas de Loba quelque chose. C'est fini. Loba na tout anaki. Ouais. Na tout anaki. Dis en français. Et je suis cogné. Ah, cogné, c'est bon. Dis pardon papa. Pardon tonton Alfred. Ouais. Bon.